OK. Bon, Coco Tanga na quartier latin. Bana déjà Coco na ndo nga linga via musique. Biso Coco papa biso dans le bango déjà Ernest Ozaka ancien guitariste andobeta na bela. Parce qu'on a Cola na ndako na koyemba na kobina. So ende na ndo za na yolo na ndo mona ba danser za quartier latin na mona ba Zina, ba Fifi, ba Mireille pe à son nom Mireille Konde. Nde na za na yolo na ndo mona bona ndo ba un jour nga fana kotaka quartier latin. Parce qu'on attend le ko ndo mona ba mikolo, ba miette, ba nino mona yo mo amuke mo ke kota quartier latin exact. Na yo mona équipe ba Sandra, ba Patience, de ba kota kande yo sala ke non, nga pe foka na intégrer quartier latin. Na uta penza na ndako na biso, na zala mona classe na tangaka, fallait la présenter, na zaki déjà na 5e des humanités mais pour ça ka ya kobina. Nde na zwa décision fona ke ça test, est-ce que ça test wapi? Na migo ke na osho ba bisinga non. Test ya ba danseuse basala mingi na Montfleury pas Kofi comme na yeba rappelé déjà pas Kofi pour biso na temps biso tozaka na batamo ba jour mususu boza eloko sala te bo promenade olukoye ba ville olukoye ba lem su ba Montfleury ka Kofi avanda na Montfleury nde na kendaka na bota pe courage na kenda ti na Montfleury premier jour na koma wana na komi maître moko ndo sala na maître Zotra aza maître na so ya Kasavubu aiba famille maman na ngai bi maman na biso na busu jano aboya na bino ça non moi ke okota quartier pa inazara mineur je sais pas wana na ebité siko bato wana pe po eloko nga na loba mingi yana ba fille ebele bayaka ba orchestre soka ye déjà na orchestre akomo viser déjà bimana patron ye moko na en soi yo bozana makaniswa na non nga na yaka musala so na zana makanisa na siki na nga kuna linga B50 te. Nangana se concentrer na zarati na bimana Kofi. OK. Vous comprenez. Premièrement d'abord na lingi na zonga na likambo utena ko loba tumonaki ndenge na bande sala ba sortie médiatique ya loba basalanga bo pourquoi? Parce que ezama ka problème soupe na koko yo loba ngote. Vous comprenez. Mais tant na mona que non, ezene lo mo bo fallait s'arrêter ndenge to kabwana mais na moni que zo continuer. Na moni que pour se sauver peu bien il faut pena lo bango place batno surtout bazali parce que mutu mo ta koye ba réalité on nga ndo vivre na koya na lobi na nga nyoso mais eza pena ma mutu so nga pena bomba ngo kaka lem su pona nga mukona vous comprenez donc c'est là que na bima na lo ba marambwana pona se libérer et puis amoni banane nga na sa ba sortie médiatique na nyoso nde na loba na se libéra moralement, physiquement et puis spirituellement. OK. Bon, en vrai dire, nga iti na koti quartier latin, na bi ke ba danseuse ba ndovanda kuna te. Ko fa wanda ko pona quelques danseuses aiment soza moi problème yanda ko. De ti korando fimo bo korando banda bi na zaka na ba problème wanda ko ndovanda na banda le pas Kofi na panga Kofi. OK. Fimo bo yaka kota Nadine bayaka ko po bayo longwa wana pa na bandal de Nadine wana na korando bakoma kufanda na Montfleury ezaka par rapport lem sur la place ya vanda mais ke ba danseuse nyonso bavanda wana te ozomona biso to yaka ko vanda na Montfleury et ko fero mi de ba voyager ba kesa les fracata voyage wana et biso to tikali BBC créé ndenga tikala na yake ndanda yako kene BCBG biso to tikala ngana BBC na fimo bo Nadine Cherokee pour faire le bateau tika na Montfleury. Le quoi to zara ba danseuse to ko kuta na sima ba Sandra bol ka bo répéter bo na mais na tawana ke danseuse avant na Montfleury ezala te mais on a comme on a ke ba danseuse ba comment ko vanda na Montfleury à partir ya makambu oyo ba yaka ko funda tangu nga na yo longwa quartier latin yo longwa na nini nga longwa quartier latin na 2002 na sala 1 an na quartier latin na longwa na 2002 après ba concert ba martyr ba concert belé to betaka na nde na yaka ko longwa. Ce qu'on a encore remarqué, selon moi, on a encore remarqué que donc on fait mon arrêt non, nana comme mana maître. Donc si quelqu'un a dansé, nous sommes mana batuya orchestre. A préféré mieux à kangilaka, ba danseuse, ba vandaka et si kamoko. Oui, ça m'a fait fumer au déjà tant que kende poto, on dirait à combien la bakanda ba makamusu. Pour ça dans 800 dans mana Kofi. Vous comprenez? Mais tant que bakenda qui poto, ils ont sous Sandra et il y a que comme ma patience. Moi, je suis guerre ba comme na bombale malgré tout Kofi pas à moi sina lia mais na ndenge ya vie aza mutu mwa mobali azakane ka aza moi sina na ndako melibana pas zo sanini obima bima wana ya nango ka Kofi te eza mutu simple
baza basi mibale misato ozo comprendre tango yako koma bongo samba comme colérique samba même ata pas coup d'histoire na bunda beta même na patience na poto Sandalina. oui on comprend a comment faire taka samba a parvenir ku kolobana aloba na bango ke yesa mama lia ya oplexe pour ba bunda na patience abi na yo kipo na yo mère mais yebisa mobali no na sepeli na poto na été on comprendre nane ba yaka lisuna ba mambo bakutana nango ba mbo ba bi ba réalité bakutana nango na voyage le moni samba sala ke alongwa kolongwa akenda maman BCDG longo na po likambo koma po na lingara maître to na lingi B52 yango sala ke na longwa quartier la terre. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui me suivez sur Congo et Sengo Plus Télévision, c'est bien moi, le vôtre, Kevin Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui me suivent en ce net moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci Nabato tout baïko na biso na kati ya mboka to pe libanda mboka bandeko bazali ko porter main forte na bango na mosala to sala vraiment nous vous disons merci pour ça et puis à tozali awa pour na ko informer ko former pe ko divertir no même mazali mosala to besana ko sala nyotango iso yango wana tozali awa pona kotambwisa maeto pe mission na biso mokona lelo na ndenge lolenge ya culture na lolenge ya musique ya mboka na biso toyebi te Koffi Olomide l'artiste Koffi Olomide o lelo azali na kati ya quartier latin international université o lelo ezali moko ya ba orchestre e bimisi ba combo ya bilene ebele pona musique na biso e bimisi également ba danseuses ba banaki na kati ya musique na biso mais là tu ko recevoir pona bino l'une des danseuses o ali kapi na kati ya quartier latin nde to rozoter ko développer na ye o zaki parcours na kati ya quartier latin comment a zoagité à intégrer na kati ya quartier latin ni une réalité ni avec na kati ya quartier latin et to rozoter ko vivre parce que litolé tali quartier latin côté ba danseuse tout le monde a ba révélation ya ka moi lolenge belé que ça soit négatif ou positif et ya ka ba manière belé mais quand même to rozoter ko zonga na ba sujet belé pour na koye ba ko zongisa bandeko o ezali loko la réalité ya o ba danseuse ba vivre na kati ya orchestre quartier latin déjà elle est là avec nous Nana Kabena Oazali moko bandeko alekaki na kati ya quartier latin mais avant to kuma pa na to bana na mbote to bandeko baso na rabiso to bandina général manager papa Clovis Afim pa maman Doris Afim pa merci également na sans coucou le nécessaire qu'on fait fort à poto ya maman Aimé Coucou merci également na roi de Gol bilanga makofi na kati ya men na kati ya États-Unis d'Amérique mokonzi ya Lunda ba mbote na bisiko zali mbote na batutu ba ikola na biso de partout bozali Masisi Ruchuru Uvira partout bozali même na fond ya mboka na biso Congo tozana bino de carte tozali awa pour nous informer bino to kati na ngambu ya Nana Kabina oazali invité na biso ya mokona lelo Nana Kabina bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour Mané. Ça te bien par la grâce. Toujours en forme. Oui, toujours en forme. Voilà, Nana Kabina l'autre jour pena na casquette na longola moi bouteille na ngambu bandi. Toujours na casquette ya danseuse ya quartier latin université. Oui. Ozali parmi bato balega na kati ya quartier latin. Est-ce que lelo ko beti la biso du solo lolenge aux oratoires pour intégrer quartier latin courage zagani motivation zagani pour qu'il ne na quartier latin parce que l'orchestre est la rebelle on appelle sinon mbote na papa Clovis Fipa général appelle si mbote na maman Doris Fipa on appelle si Serge Makonda bambote ya trop Vicky Machero Jacques BKD a Fatou Damba na appelle sope bambote et Sikozali appelle si famille na nga bana na nga anniversaire moi na nga uta ko le 21 mai la fête là qui est samedi la pesi bango terre tika sazali linda misenga la gauloise ba tout ba olanda na pesi bango ambote. OK. Bon koko tanga na quartier latin bana déjà kokola na ndoli linga via musique. Biso kokola papa biso na lobango déjà Ernest Ozaka ancien guitariste andobeta na bela. Parce qu'on a kola na ndako na koyemba na kobina. So ende na ndoza na yolo na ndo mona ba danseuse à quartier latin na mona ba zina ba fifi ba Mireille pe à son âme Mireille Condé. Nena zana yolo na ndomo na bona ndo ba un jour nga fana kotaka quartier latin parce que na tana loko ndomo na ba mikolo ba miette ba nino mona yo mo amuke mo ke kota quartier latin exact na yo mona équipe ba Sandra ba patience nde ba kotaka nde yo sala ke non nga pe foka na intégrer quartier latin na uta penza na ndako na biso na zala mo na classe na tangaka fallait na présenter na zaki déjà na 5e des humanités mais pour ça ka ya kobina nde nazwa décision fona ke ça test sono ke ça test wapi na migo ke na oshu ba bisinga no test ya ba danseuse basala mingi na Montfleury pas Koffi comme na yeba rappel déjà pas Koffi pour biso na tana biso tozaka na batammo ba jour mususu boza eloko sala te bo promenade olukoye ba ville olukoye ba lem su ba Montfleury ka Koffi avanda na Montfleury nde na kendaka na bota pe courage na kenda tina Montfleury premier jour na koma wana
on a commis maître moko ando sala na maître autres aza maître na so ya Kasavubu aiba famille maman na nga aibi maman na biso na busu jano aboya na bino ça no moi ke okota quartier pa ina zara mineur aboyi okota quartier la tente jamais faut on pas la bino na funda pa maman bino na telema tina ndepe rap ba danser spécial na kota na ngate mais nde na telema wana na yako kutana na film boye yepe ayaka déjà asalaka test bien avant akendaka ko faire bisaka oza trop mukie faut kenda au fond matanda mandambo bongo oya pas a penza mukie donc akei amoni ke non ça va ndayo ko zonga pas sa test ngana e bakoti sa bisuti nde to sola na fia ngoli pour sa test ngabina pe na sa test nga déjà nazala awa boy bazong sanga nga bien to sande ngabi fona sotoka fenêtre pour fia ngando za na rigini nga sko kauka OK fona soto fenêtre la pa biso na tongo to sani to bimato yo sa test pour ça ko bina na sotisa pe camarade na fenêtre lobi na tongo to la muka tongo ava ba parents ba la muka pour pa biso ba ibati to bima na ebisaka grande sœur na ngai to bima to kenda to yeli suka na mon fleury to vandi na porte bazo boya kokota biso komi mo boye to moni portail fongwami kara kofi ebimi wana Jaguar abimi ba mo wa na Jaguar biso pe to temika na porte akeye sali mo ba 1 heure du temps azo yate to ki ba garçon ba zakian ba bino ake oshu la za ba ke oshu za rep na oshu bino ko bo sa test bo ke kabula ndena oshu to biso pe to ko mo kita ndeka to kita na mon flerana ba garçon na pe ba oya to yo ko monter na porte ya ba kota ba mole ka ndiso ba kote wana so kokolo ndire to komi wa to ta boto moni car ya kofi pe zoya tango komi kote na biso mwa tele na pesi sombote ngana la fi wana oboke wa biso to yepa na o po amon déjà ke ba onde ba fi ba ya mi ko sa test OK to yo pa na to yo sa test ba biso ke o cheron to la non na o chabite na ke o chete na kenda lika mobo me boya amati ne peut vite a démarrer sur car senya ke comme c'est ngafo bozonga bo matana nda ya zongi na ka biso pe to zongi to komi tina porte ba garçon mo pe bando ya na sima na biso kuta tuna so bozana bango biso bite to za bango te bango pe ba biso pe to pa na prise o ça va boya to zongi penza mona ba garçon to komi na porte ba sentinelle ba serana papa nani papa mo boya utu na kabongo ba boy to kota te bokota te ba garçon bo témoigner ye moko profil tabina bango ba ya kota mais papa na boya mais ti ye moko kofi aka suko bima akota biso na lupango OK nde na kota kabimi ti libanda bokota ti tokoti mo ebolo basu eza te po ye moko abengi biso tokoti pe mo tali fiana yo nje na yebi wa fiango mo abande expliquer pe na yaka nasaka tese po kofi bosa na bato te so le kata une fois et pas na ye azwa 4 ans solo no yeba ngwa kangelo no jour au mona on se rappeler qu'il y a mona tant fi ngwa expliquer mbamo ça va bola taka bateni boyena bateni atoyela bateni to kena pe to lati bateni na sa pe test na nzembu mo ya ayemba ngo na Bercy nzemba ya maestro mukolo ye nzembo wana na sala test na nzembo wana fi pazwanga ndipe na kota quartier la terre Zaki na nini? Zaki na 2001. Il y a quartier en 2001. Na ya kuta ba Sandra, ba Science, ba Chouchou déjà bazala déjà pour bango ba déjà ba sera ba tanta. Ba Sandra nde siko yo donc mais za ka bango ba yaki après ngape na sima bango. Vous comprenez to landa na bongo. Bandeko kutaka ba danseuse tango ya ba yambaka yo ba yebisa ko ukeshe tango la ndenge fonctionnalité ya mouvement. Bon kuna penza mamba bongo danseuse oyebisa ote. Ki abandaka momo nde zo boye to tambola boye non ye mo kofi déjà tango azwi biso RP style solo na biso ngala linga respect ya R ya ni po ba se wana zaka ke to vanda na banda kuna soto ya kande rep butu so ko ki bi César ki notika ba danseuse abinga linga ka ponctuel ya R na linga na ngate ko kanga makanga po ko fa ndo linga pe ko kanga makanga mate entre bino ba danseuse ya boza ba pire o ki pire wana me makama kambo o mona bota ba jalousie bo boza ba pire voyage soke ye
so o a voyager te écoute en ranking. OK. Yo monya bando linga bongo te ke quartier la te bana basi ko sa ba pire puis bo sa musala bo abinemi te. Mais en dehors musala bo ba ke bo yaka musala bo yaka ki camaraderie te. Azaki na pe na raison. Qu'il y a d'autres part azaki na raison parce que ki camaraderie na lieu de service et bo ma musala. Vous comprenez? Les ala bongo donc muto ayi biso likambaza te au moins ye moko ko finde abandi so biso ah faut vivre boye nga na linga respect respecter musala na yo ko linga te ke okanga makanga pe koma ke botonga ki mutu bo bozongisa ki bo mama belé c'est tout. Voilà mais tant vous avez na kokoti na quartier la tour kokoti na 2001 quartier la tour mais ko vivre na yo pe yelo on y remarqué tant kokoti quartier la tour on y échanger na vie na oyo monaki bana ko sala maté avant ko sala ngotan ko na quartier la terre par rapport à ni conditions de vie sociale, est-ce que amélioration des qui tout on vivre quand on est vivre comme satisfait parce que au côté si on a mouvement il kambo ngai ko sala ko ya ko bina bon côté vie sociale déjà ko faza mutu mo boye na habité na ba série au mende na ba temps na biso ko fa banda ko s'occuper trop na ba danseuse en tout cas to bando vivre pena ke ezala ke ba pesa bino mbongo na bino mafuta elamba ozomona bo vivre ozanga mbongo te boyaka rep so boye répétition a besoin de biseketi kabino mais ba pesa bino sumbongo mbongo wana na temps wana e bano za la même pas moins de $10 so ça juste ça déjà $10 OK surtout $8 ndesi na ba temps ndeza boye na temps wana ndeto za kana sono bana nikie déjà so zo mbongo bongo chaque jour et a déjà bien na musala mo bosala pour tout na kilelo boye ba tunsu ba kenda misala soit à $5 à OK mais OK ndo ça musala ozomona bon changement na monara ke ezala ke non moni so uti na vie moko boza ki no populaire otambola nos à l'aise mais au côté ce qu'on a vu moko de star komi danseuse na quartier latin na série wana ata no quartier latin poti lelo ko faza kana game ce qu'on attend wana ezala ndeni moi ke na même na quartier moi changement et comme kaka ekotaka OK c'est ça. Voilà, Nana Kabena, lelo, si Badbazo que les soleils à quartier latin, surtout min côté à danseuse, Bandeko Bakendaka, bien que Yozobe Tabakole, côté positif, mais Bandeko Ming Bakenda côté négatif. Côté négatif, tant que bon, cela veut dire, tout le monde a une déclaration, n'est à danseuse, n'est à Bandeko Bazote refaire partie dans le quartier latin, ou bah ça la révélation est belle. Je pense que aussi comme mentionné le roman lobby, et Bandeko ça Bapé Sarabis, pour que nous soyons danseuse na bandaku pour aller faire na bandaku na bino respectif mais par rapport à la révélation comme na biso na caméra par rapport à la révélation comme biso na télévision toyoka bandeko mosusu entre guillemets ba préciser était ba danseuse banai ko fanda et pas ya Koffi Olomide est-ce que tant bonné ko zonga na ba homme banai ko fanda pas Koffi Olomide bon en vrai dire ngai tina koti quartier latin na bi ke ba danseuse bando vanda kuna te ko faire ndako pour na quelques danseuses aiment sous moi problème ya ndako de ti korando fimo bo korando bando bi nazaka na ba problème ndako ando vanda na banda le pas Koffi na pas Koffi OK fimo bo yaka kota Nadine bayaka ko po ba yo longwa wana pa na banda de Nadine wana na korando ba ko fanda na mon frère ezaka par rapport l'aime sur la place ya vanda mais que ba danseuse nyonso ba vanda wana te ozomona biso toyaka kovanda na Mont Fleury et Koffi Olomide ba voyager ba kesa les fracata voyage wana et biso to tikali BBC créé ndenga tikala na yake ndanda yako kene BCBG biso to tikala ngana BBC na film bo Nadine Cherokee ko faire le bateau tikala na Mont Fleury donc to zala ba danseuse to ko kuta na sima ba Sandra abul ka bo répéter bo na mais na tawana ke danseuse avanda na Mont Fleury ezala te mais on a comme on a ke ba danseuse ba koma ko vanda na Mont Fleury à partir ya makambu oyo bayaka kofunda tangu nga na yo longwa quartier latin yo longwa na nini nga longwa quartier latin na 2002 na sala 1 an na quartier latin na longwa na 2002 après ba concert ba martyr ba concert ebele to betaka na nde na yaka kolongwa parce que na yaka remarque ndenge selon nga na ko remarquer que donc ko faire monaka que non nana comme mana maître donc c'est que y a na ba danser nous ba bimana batu ya orchestre a préféré mieux akangilaka ba danseuse ba vandaka esika moko nde yako comme après biso après ngai surtout o mona pour ata ba samba nde bazala na quartier latin abanda kozonga pa bango ndo vanda passer na bango azaye pe na tampa ko sa pe moi vie na ata na ndenga nzondi ngo bata mabatu ba mona ote ozo comprendre
pour ça moni ola monsieur qui kuna pas profiter akenda ki boye pas musicien boye ça la bien tout omona mais na temps na biso ezarati ki bando kangila biso bato ba yako ya sima nde ba yako kutana na mambwana OK yo moni ngai le msusu omona nga na oloba likamuto omona ke na oloba li contacter BBC kaza na quartier la te avanda pa na bango Chicho azali na quartier atavanda ana lukambe pa bango bat bando mona e Samba nova na pas ser na e chantanti Chantal parce que ça nova na pas bango na lemba ba mave ba na biso tu bibisa nova ne pas ba mutu to anoza pa bango na tawana ya quartier la te donc olongwa na ngande na mona na sima na ngai na yoka ke non ba danseuse ba ko mo vanda na Montfleury soki mama li alinga yande skolo kwa ndo linga te makamba ba danseuse il faut ba kende vanda et pas maman ami OK donc ça va c'est wana nde koma bongo po ba c'est mo na ba kena kenda onje ko za mbongo na ngai fo ezala pa danseuse moko boye nde na kenda pa mama mi nakuta bango nyonso ba ko mo fanda wana ba c'est na ba soise ba koti parce na ko comprendre que ba danseuse kenda ba koma ko vanda awa donc na sima na nga voilà Nana Kabena bon toutefois côté wana fona zonga Zobozi paix à son âme. Oui. Ayakana ba révélation moko jusque là moto moko te a confirmé que ça soit vrai ou fausse. Aza déjà mo witori ko jema lobana été. Et toujours ngina mo moke malobana e. Zobozi qui parlait parce que ils allaient passer que ba danseuse presque bango nyonso bazaki lokola basi artiste ko fiero media. Zobozi. Vérité lokola wana to réalité lokola wana vivant na kati ya quartier la tende. Kozala pena franc peu sincère na vivant ote. Ngai. Bon, les aba masolo penda obiso nyonso pe toyoka avant même suko ya pe quartier la terre. Vous comprenez mais ngamo koto na koma sur le terrain. Na habité, na vivant ote. Vous comprenez na vivant ote po na tikala bimana profiter. Mama pona bande ko mususu. Ah, parce que pona bande ko mususu muta za témoignage na ye. Yo ba meka ote. Lelo opposition. Lelo so tozo tala ba danseuse mingi pe o ba koma lo ba mingi ba mabe ya ko felo mide eza ba danseuse dem mususu o ba ye basima meto bando mona pe ba Rosette pe bazala na ba quartier latin. To mona pe bazina bazala kuna ba Fifi, ba Miette, ozo comprendre. Ba nono ba diamant, ba fille belé to mona. Mais na mona rappeler ba déclaration na bango te na façon o ba fille ba ya sima. Pe na kati ba fille wana presque pe bango nyonso vraiment ba déclaraté mais ezala ka quelques têtes ya bato. Ngai na komela ko fimbondo te aza mobali. Vous comprenez? Moi mobali moi ça liboso na lati teni azobina aza mutu. Ngale mususu ya arriva te po ngata na e quartier la terre na e ba sera force de frappe. Kofi et na e quartier la terre et ça là on dit ba quelques semaines ko faire que poto pour ba no préparer déjà album e fakata faut ba que ça on a poto et puis ko faire zara na double zénith ça ba no linga beta. Deux zénith wa memaka ba Sandrana ba patience ba série wana azara na deux concerts donc azara penda ko kende ko zonga ozo comprendre nambe pe ko sa tant ba voyager biso to tikali e ko fa yende to beta ba martyr marambu nyonso nande maramba be 50 ko mande sala ke nga sani na longa quartier la terre ozo comprendre tant ya ko fréquenter ma casse ezaki vraiment tout mais ba olo lem sobe bazwa tant ba voyager na ye bo vandi pe azamutu on comprend ala mutu na ko contrer maloba ya Zobozité il y a pas dans un ko felo minaza ki petit na ye vous comprendre azana mambo ye pa ye bas pas kofi c'est là yende nga témoigner o mona mais ezapela ba danser so bando mapena kofi. OK Nana Kabena Nikete Chege Miette plutôt Chege Miette Chege na la vidéo en 2022, donc 2 ans en arrière. Ouais. À ça la vidéo, abandonné que se plaindre. Azoli la ceux qui vivent naïe comme bongo, et ça pour qu'on finisse bébé sa vie naïe. Mais sur la mémoire bien mettre ça qui n'a pas toi. Parce que dans mon épée kala. Non, on a bien qu'il n'a pas tout dans le sens que n'a pas concert à quartier la terre. Oui, il n'y a pas tout dans quartier la terre, que sous poto na BCBG. Que l'on a quartier la terre qui n'a BCBG. À qui n'a pas poto na BCBG, parce qu'il n'a pas nono ba diamant. Mais non ba diamant tikala na poto wana
miette nde ndire azongaka te nono badi azongaka bango nyonso miette ayaka kolongwa miette ayaka kolongwa par rapport na yo kakenda bangola asalaka mpe bavi na ye mpe o comprendre asalaka mpe bavi na ye bamakambo na ye na ndenge basemo bayozonga bakini aboti mpe mpo miette na quartier la te eloko esalaka ke alongwa na quartier la te ezalaka nanu na basenga mama badepicho mpo azalaka mwasi ya depicho babotaka mwana moko boye Suria so oyoki na nzembo ya depicho oyo bayemba na droit de veto oyokaki abwaka mwana wana Suria tolalusame mama nzembo ya depicho ezala na droit de veto si je me trompe pas donc babotaka mwana na miette parce que komaka ke mwasi na mobali orchestre moko esimba te bajalousie bamakambo ebele miette ayaka kozokisa mwasi moko boye su ya depicho ando ozalo bazalaka na ye style lelo miette abambaka ye molangi na osho comprendre ajekisa ye mpenza na litoi nde omoni esala mambo bongo bamoni ke so boza société moko bolingano omoni makambo ekreaka parce que ye aza musicien aza bato ebele mpe baolanda ye donc mwasi ntango aza pembeni esimba te nde esalaka miette alongwa na kolongwa ya miette akenda BCBG na BCBG mpe akendaka poto mpe ntango ayo ya nde akoma kosamba makambo neti lelo mpe nayebi te suite na ye position na ye émission ya mpe natala na ngango te ouais, mais pourquoi à chaque fois que danseuse balongwe na quartier latin ezalaka moi mokie o balobelaka bolama Kofi mais mingi nde balobelaka mabe ya Kofi pourquoi ça la bongo je sais pas wana nayebi te siko bato wana mpe po eloko nga nalobaka mingi eya na bafille ebele bayaka baorchestre soki aye déjà na orchestre akomovise déjà bima na patron ye moko na en soi yo bozala na makanisi wana non nga nayaka mosala so nazala na makanisi wana seke na ngai nalinga besenga nde te na ngai na se concentre nazalaka ntina obima na Kofi oyo comprendre donc motu mosusu mpa ye quartier la te esprit na ye wi ye mpe aza mpe na basi mosusu badanseuse mpe baya bakanisa na bango te mais ye mo mpe alinga bango mais ya mpe na badanseuse mosusu aye mpe quartier la te ye mo déjà azosepela na Kofi ya na badanseuse mosusu bango moko so amoni Kofi azotia ye kata komo oluka tia ye ka bamisusu basimbelaka na bapatron bakisi badanseuse mais oui amona aka ye siko lelo ntango ebaluka baretour epesami omona siko okomobimisa so musicien na mabe ozomona omona okomobimisa so musicien aza mabe abebisa vi na nga me obosanaka yo mpo okendelaki eme ndako moko boye mpo okanga ye siko bato oyo ezalaka ke basala bango mabe seke boza mpe na yango eloko naloba yango mingi kevi ndeti nga nde naza boye soki naza na lie moko boye te eloko moko boye tosala na yo te kibonganga moko boye tosala na yo te mpo yo okota na vi na ngai eza pasi ata so okoti ebango nzambe obundela nga mpo naza innocente mais soki okotaki na je na ye moko boye na likambo na ye moko boye aza na facilité mpe ya koatteindre parce que monde musical te monde actuel oyo tozovivre ata so toke na monde politique toye même na théâtre toye na musique eza na kisi eza na kisi wana kosala baje te towanga nango te monde abale monde actuel tovivre po kutu so teketi na bawenze bamama babwaka na bambasu mosu mpo baoteka Thompson bo combien de fois bato baolinga basala succès na mokili azanga kisi soki yo mpo kotimi kotise na kati ya makambo ne ana facilité ya koatteindre yo donc bato oyo balobaka wana fo tuna bango liani bazalaki nango bango mibale surtout sandali alobaki soki aboyi Kofi aboya Kofi ezalaka mpo Kofi azalaka lokuta trop ye sikoyo poto 8 personnes 5 bakima bango bazozonga kutu batie mituka na bango na bamai po ya klepele mbila ya kobenga bango ke bakolo mituka basuki mituka na bango na ndenge ya kozonga ya koboya Kofi kuta betana di histoire na poto oui samba za fi mo boy déjà tant akende poto on dirait akomena na bakanda ya bamakamusu po samba oui samba ndo mana Kofi ozo comprendre mais tant bakenda ki poto ezali sous samba te ya ki koma patience moni siko gero bakomena ba ombale malgré tout Kofi pas za moi sina lia mais na ndenge ya vie aza mutu mwa mobali azakaneka aza moi sina na ndako melibana pazo sanini obima bima wana yana ngoka Kofi te eza mutu simple bazala basi mibale misato
Vous comprenez? Tant que vous avez bon Sandra comme colérique, Sandra même à ta pas pour l'histoire na bunda bête même na patience na poto. Sandalina. Oui. Vous comprenez? À combien par taka Sandra a parvenir ku kolobana. Aloba na bango ke yesa maman lia ya opexé pour ba bunda na patience. Abi na yo ki po na yo mère mais yebisa mobile no na sepeli na poto na été. Vous comprenez? Nane ba yaka lisuna ba mambo ba kutana na ngo ba mo ba bi ba réalité ba kutana na ngo na voyage le moni samba sala ke alongwa kolongwa akenda maman BCBG. OK. Pour ça dans la quartier latin malgré tout Kofi en un mois ko serré pas à moi cinéma zaki pe na tando sa maramna e. Wazaki na ba relation moi beti li solo. Ke ba ministre azaki na ba relation na azaki à l'aise azaki pe libre e mo paquet pas ça li quand même sous malgré mana Kofi. Mais elle a longué quartier l'attaque BCBG. Nde mona jiba buka ici, nga moko na kenda kotala sanda tonga ke BCBG. Na kenda kotala e sanda la sanga na chaînette. O jiba ya lata ya clip ya Ada Bombole. OK. Chaînette wana longola ana, jiba longola chaînette wana pesa ngo sanda. Na moi ba se fait sur clip ya CDV. Clip ya Sylvie, clip ya Jeannette Bombole. Chaînette ya Sylvie. Chaînette ya Sylvie. Toi munene wana. Jibe azonga pesa ngo samba. OK. Azaki penda mwasi na eba vivra pena jibe. Mais na quartier la terre ko faire azaki pena ba makambu na ye. Ozo comprendre. Mais samba era kende BCB ja kuzi ya jibe, auta déjà ko za déjà na bazali déjà na séparation na mwasi na ye. Ndako mangana ngana yebi ke samba vanda ba plus de 1 an. OK. Na jibe ye mtalamba ka mwasi na ye penza. Sikoyo ela ba bilo mususu na tana pe samba azaki pe mukolo ndenga za lelo te. Ye moko pe akotaka balonye mususu pa kotsa ba makambo wana nyonso. Akotsa ndene. Tango komo bimana ba mibali mususu. Ko mobali mo alinga kiteyo. Po mobali alingi mwasi na ye olinga te mwasi na ye mobali mususu abimana ye. O penda alingi mwasi na ye. Baza nango tata mobali mo boye na mbongo ebele akosede mwasi na ye te. OK. Mais étant mobali mususu somo déjà zo cédé bango amour ya 100% zate. Ata pona mbongo. Mobali mususu kutaza prison bakangi ye. Mais mwasi na ye mukonzana sengi pa libérer mobali, fa bimana mwasi. Mobali alini na sana nga prison mais okubimana ete. OK. Mais ça mobali mususu akosede mwasi ko samba pa jibe ezaki amour, jiba ndo linga samba. Lelo samba ata condamna jibe na mutema na ye, aza témoin ba ke non quelque part, ye pa salaka mabe. Ozomona to banda na ese na nga ye moral a regretaka pe moko nga za na bana na nga boye na boye e ba réalité belé bika ye mo parce que bando vivre bango mibale mais oyo biso to mona ke non Sandra azaki mutu mo fa azaki censé fala za kana jibe. OK. Ce que ce que le bika longwa na quartier la tena malchance est-ce que Sandra nga za na terre vanda na jibe soit vanda na jibe c'est que na quartier la tête abima ko faire ça le mo mabete nga kendo vivre na jibe. Mais ye moko loko azaki nanu na vie aloyenga mona ke na succès na nga fo bato nyonso baoya pembe na nga fo na zala na bango surtout baza age. Mais wa déjà na muto aza danger zala na ye. Parce que baya bakanga yo. Mbalo sani. Aho baye na ye. OK. Le comme conséquence au comme ko kolelela ngo. Vous comprenez? Donc c'est ça. Voilà, Nana Kabena, yo okutaka mami etazomato, mami etazomakuta. Te ngai mami tazoma nga naza quartier la te mami tazoma zaka danseuse ya bwingi. OK. Na yeba pe ku bwingi ana kaka na ba mission vampire vampire bakuba ya pepe kalende nga kufaka nde bazala mutamtasa na mami na yeba ka pa bwingi. Nga na longwe quartier la te nde aya ya na sima na ngai. OK. Oui. Na kuta te ya pe na sima na nga zaka pesute. Voilà, tout le monde a JBM Pianote qui effectue voyage dans les États-Unis d'Amérique. Bazambo Tabatika qui va remercier Bango Bongo. Quand la paix ancienneté à Mami États-Unis, est-ce qu'ils ont mérité paix honneur le cola au va payer bande kokuna? Il y a makasi ils ont mérité on faut que Felo mida ça quelque chose pour na malgré tout na mona kaeli soutenir habiter soka bina kaka. Parce que son autant la danseuse ndé bakoma lelo na mona asuma Mami États-Unis. Mais en vrai dire que Fifo a remercié la façon na pas fille ou a vendu trop.
na quartier latin avandi penza bangi basemo basala lokwa ke pas dakumuda mais azonga ka lisusu donc azo penda temps avanda na quartier latin je comprends aza fi moko o lelo Koffi Olomide remerciement na ifo akivani tata na poto malgré lelo nde bato baloba bokanisa so mutake poto abongi te moi stabilité ya vie moi pe moko boye mpona poto ekokende wana elo nyonso osala ozwela yango moi lifuta oza moi à l'aise par rapport ya kovivre na baétat na biso ya bakongo boye po jamais ko bando yaka chaque jour ayebisa ko président na problème président na problème mais soko olongoli ye kaka déjà mboka ekofungolele mpe makambo mosusu en tout cas ndeti bamami tazoma wana mpena Koffi Olomide aza censé ya kovandisa libanda ya mboka aza censé oui obligé aza obligé aza pende obligé ya olongola mami tazoma vandisa libanda mboka azo mérita ngo azwi temps na quartier latin makasi en plus eza babilo moko eza kaka mami tazoma te e moko ovandi botali danseuse moko mpe aserva na orchestre na ngai avoyage mpe na ngai ndeti nde tomonaka bashushu kuna monaka ye lisu te shushu mpe awumela na quartier latin bakofi mpe akovanda boya shushu mpe avandi bazwi surprise ya Koffi po lisu te surprise mpe ya shushu abina na abina na tanta abina makasi na tanta danseuse oyo amarka na tanta makasi koleka shushu aza te aya lisu na force de frappe bato bamona fi wana nobina makasi wana aya lisu na efrakata ocomprendre abina lisu makasi baclip ebele mpe ya Koffi aza bina lisu baclip aba bayaka tobina bimovi chouchou pa awumela na eza chouchou mpe fa méritango malgré tout na age na ye mpo aza sere na biso makasi na age na kobina lisu te mais moi remerciement moko boye esalaka bien voilà tozonga côté na yo moko ozwi ntango kosala 1 an na kati ya quartier latin eloko nini ekozaka départ na yo parce que yo moko olobi banda olinga quartier latin osepelaka na striti ya quartier latin mais juste 1 an après olongwe quartier latin olongwaka yo moko to esalamaka ke balongoli yo mpo ta mosu likambo moko ekomaka na balongolanga mpo likambo ekoma mpo nalingaka maître to nalingi besenga nde yango esalaki nalonga quartier latin pour Koffi adolinga te bato balingana déjà nayebisaki yo na début Koffi akolinga abando olinga te bato balingana mais nga quelque part nakomonaki azalaka nde na raison lelo nakoma opesi raison ezala pauvre mama ami mpe ya son âme akufa déjà mama ami mpe bando opekisanga oyo osala mosala na yo ozoluka vie na yo oza na famille na yo bapara na yo koyela no makambo oluka no bolingo oyo te mpo mobali ozolanda no aza no aventurier aza no jeune ye mpe azoluka makambo ndabiso mama ami oui apesanga baconseil ebele mais tellement ke baseri wana na bomwana okutani na mobali moko oyo ekuta yeba déjà bamakambo ebele oyo oyebi te otika ndako na bino mwana classe oyeki quartier latin o comprendre mais déjà ça baparcours bakiyanke makambo to ayebi yango mais nga nayoka te lelo mpe namona baretombe bamasa biso babibisa lelo avanda ne mpe na poto ape na bana na ye babiju ana pata babala ozo comprendre ko nga nayokaka te donc olingalinga mobali yango esalaki nalonga quartier latin et po ekoma na matoi ya Koffi Olomide comprendre kolinga ye na kati ya orchestre esalama nde badanseuse bafundanga badanseuse muta liboso na banda ofundanga ava badanseuse ezala situmbo na Edi Badiata ocomprendre donc Edi Badiata na situmbo bango bata liboso banda ofundanga mpo ntango tolinga na besenga nde Koffi na poto mama ami aya oyoka ngo bayebisa ye mpe pa situmbo po besenga nde aka na rep na biso moko boye ntango toprépare ya badanseuse ya maître ti tokomaka koya orépété na osho biso wuta ya Montfleury torekite na badanseuse mosusu wana moni voyage osandra biso ke bakima wi danseuse badanseuse ya bakimi ekoma osala ke fo barekrite badanseuse sikoyo na ta wana bato totikala batakala tozalaka ngai na fimo nina nga na nina na siko tokoma oblige tolongwe pa mama ami toyeti oshwe tozorekrite badanseuse tolakisa bango badanse ya quartier latin tocrée mpe bakore ya sika mpo orchestre ezoya fo tobeta concert ya martyr eza basérie oyo tolingana na esiko aya na rep na biso abwakelanga fungola na ndako ke aya soko sisi barep oya motu siko amona fungola na ezalaka situmbo aya lokota fungola na akenda ofundanga pa mama ami
que wana ba série wana nde tozo répéter bongo bazo préparer pe voyage na ngai ndenge ba danseuse bakimaka 5 na poto na kende na rejoindre ba obaza kuna poto sa ba clip ya Efrakata. OK. Donc et rata c'est quoi partir à fongo la wana obesenga ndabwa kasi tubwa kenda opesa ngo mama ami. Esi mama ami na so ake poto akokima po ba parents besenga nde baza na poto ba okimisa ye. Comprendre? Ba okimisa ye na poto ba parents besenga nde baza na poto déjà patron déjà ba uti kokima ye 5 danseuses. Te wana serana na 4 danseuses pour Nadine na kima mutasuka Nadine azala na ba clip wana ba kimi na déjà 4 ba kima Mave Fimo Titi Corando na Patricia. OK. Akima lokwa 4 batika la Nadine Patience Chouchou na Sandra. OK. Parce que na place na ngande ba ko zo Monica. Pe a son âme na Fimo Alice. Dans ce temps, na clip mususu bando mona ya mo Alice et mo Nadine wana. Bon ça bon permutation. Bon ça bon permutation. Donc Nadine na pas ça là quelques clips ayo ki mané na place ba ko tsasko Alice wana. Ba ça 5 danseuses. Donc on a raté voyage wana. Vous comprenez? Elle ko fait hier quoi ou tu poto hier. Et comme que to wanjo répéter ce qu'on pour un concert ya munene ya Marti to présenter pe album Efrakata. À le jour na ya ka rep na mofle en okota. Na kuti asi tumbo bavanda bedi badiata wana di badiata za na deo petit pe ya kofi po azamo na ba zone kuna papa kofi mama bango lupango ni za na zone na la zam na avenue Zamba dans ma campagne okota ndeti zone na kuti pe bedi badiata mba mo edi badiata yo osa nini yo ku kofi lo ba kokota kate boko mo lo kwa ndeti na ranking mo bo na ngai no comprendre abi okota ate na bimi na pe libanda. Elle a mis les bandes boy, Kofi mon Dieu n'a pas déplacé qui ailleurs côté. Oh ça ni les bandes côté kuna kati. La côté na bengani yo. Kuna ba bengani yo. Babi Kofi abi okota raté. Côté libanda Kofi mo abi okota na kati. La côté na kati. Ma côté ce na kati lupango. Asi tout moment ba vandi wana. Oh côté na ngabi Kofi mlo mide mutu abi na ngana kota yemo papa nani patron tabi na ngana kota. Patron pa côté na kati lupango. Mamoro asi tumbo na di badi ate. Asa mwana mabe akoma mana besenga nde afundi nga directement pa Kofi abisinga vana na wana avandi kana kata lupango ba danseuse ba répéter na sekuna yalo ko continue na entrée okiti l'escalier ba danseuse ba répéter kuna na lupango nga avandi skoka likolo donc na vandi après ba 15h pataka Kofi ba moko yaka tendela ta tenir répéter na kenda pe na lata teni na ba danseuse ko ba okamwa bazongi sio lisusu ata pe teni to répéta pe ba yo tanga pe na bina pe na concert à Martyr ba danseuse sou bazaki na ba kata bango ngasko ba yo ba tanga ka na équipe ba to ba ute poto ba Sandra Patience na Chouchou na sœur na ngamo bo Patricia donc voyage nga na rataka sœur na ngana Patricia quoi kende ko région de bango na Afrique. OK. Pour bango ba beta bercer à Kofi, na pété soit qui na Patricia ni baramo. Donc ya kende lango sko Afrique nga raté poto ya yo kende lango na ndenge ya Afrique. Pour anini pona ki songi. Elle la binis ko ba concert wana. Il fallait na kata na nga relation. Ndenge na comment ko continuer relation ba ko funda zo ya sikona ba danseuse ba ko mo funda nga. Mais est-ce que yo mo na épée dangereuse akili boso no temps bazo pekisa yo na kati ya street ro bozali ba biso ke no biso na kati ya orchestre to linga na raté yomo jo mona danger le tiwana côté ba funda leader a sepelité côté ba mo li solo mo comme tenga na kati na kombo na yo na moto bolingani okoki ko se détacher te ozaki emporter na bolingo emporter donc linga rabe sengande makasi data wana. OK ba série wana en plus pour bo mwana yebi bolingo mwana mukie soka bandi bolingo soko pekise pa yo kezaka pasi pona zaki nyala ki pena mineur ndai mwa mukie. On comprendre. Na comprendre te ata ba opekisa on comprendre tes conséquences ni ko ya liboso. O mona. Le soki moni moi si soki aleki âge à 25 ans. Ne place akoma penza na moi maturité. Akoma comprendre penza ce que vrai vie ndenge zala. Mais so azana na moins de 25 ans, moins de 20 ans. Pas comprendre ba réalité musu a vie za pas. Ce ko telemele zo pekise likamo mais soka lingi yango osala ngo kaka. Donc ndenge mo na ngai ndendango tangu na continuer kango lisusu e coïncidence tozaka kuna concert moko boye ba poni nga pe na bina ale na butu nango ka ba danseuse ba funda ngai
na ba patience na kati afundanga lobi nango na ya concert ko fe obi na concert te boye na boye patience so ba afunda ko zaki patience Bembo oui Bembo yemo pe ko fi pa ndo bomba ta bina ba patience ba bisinga mambo na nyoso ah isala kutu na chouchou akotaka na likambo yango babenga na chouchou pona nga po chouchou mutazara chef ten na biso ba danseuse na chouchou ya ka ozonga na yenga nde na kenda ka bongo kokenda nga pe nyoso yango ntika na nga pe suko zonga te na ya suna ya luka kofi na yaka na nga lisu te na nde pe koma mabala na nga na kekota ba mabala na banju kobota babana na ekenda bongo. Voilà. Nana, je pense que Torozonga Zonga pour la souming parce que faut que la moi trop. Le lot nana aux na milieu internet. Oui. Aux autres pour autoproclamer le coup la gauloise. Mais non seulement ça, bande ko belé ba yebi ke nana tanga ki liboso ki na rage ya ko dénoncer vie ou ya viva. Mais nana déjà nga po nanga na ko loba ke likambu ya ko réclamer à tout moment basala nga boye nanya sala nga boye kata nga nini. Je pense que débat on est presque révolu. Lelo oh ta la caméra bientôt ta la caméra biso mi balé. Soki nana ari ozonga parce que tout le monde situation on ndenge c'est pas ça. On dit même temps musuzu ko sacrifier aux aki carrière na yo. Pour na bolingo moko par exemple. Revendication na yo tant on la télévision souci ya nana ezalaka nini. Bon premièrement d'abord na lingi na zonga na likambo utena ko loba tumonaki ndenge na bandere sala ba sortie médiatique ya loba basalanga bo pourquoi parce que ezama kamo bolem soupe na koko yo loba ngote vous comprenez mais tant na mona que non ezene lo mo bo fallait s'arrêter ndenge to kabwana mais na moni que zo continuer na moni que pour na se sauver peu bien il faut pena lo bango place batno surtout bazali parce que mutu mo ta koye ba réalité onga na ndo vivre na koya na lobi na ngani so mais eza pena ma mutu so nga pena bomba ngo kaka lem su pona nga mukona vous comprenez donc c'est là que na bima na lo ba mambwana pona se libérer et puis ban amoni banda nga na sa ba sortie médiatique ana nyo so nde na loba na se libéra moralement, physiquement et puis spirituellement. Ok. Vous comprenez? Donc na se libéra moralement, physiquement et puis spirituellement. Babi loke belé ba ben na normo na lelo etele ma sou liboso na ngati. À partir ma mbonga na dénoncer. Pour na dénoncer ngo boye na munoko, tant na dénoncer na munoko na landila ngo pe na ndenge ya spiritualité. Ok. Vous comprenez? Nyango sala ke nena na lorsque na monde spirituel, faut qu'on a bimisa ngo mle baloba. So moni ndo ki faut ça nini? Faut belela. Yango na yake osala bongo olomona souci na ngali bosse ezalaka ke mamba bana po ngai je n'ai rien à voir avec B52 lelo te batu batele mabalobaka o yaka na kombo na non soki azala mobali simple po ye moko kata azala mobali nga bimane na vie na bima pe na ba mibali ebele pe ya bakombo pe ya ba danger na ye ate mpona bando beta ba masolo ya mibali nyonso na bima na bango mais so na beta masolo na bango te pour na mona mabe moko te o basalanga na vie soki na ndoya na masolo na ye pour na mabe o ya salanga yango na yaki lobango et puis likolo nango akipaba na te eloko siko penda oyo ezaki pende lo na ndolo ba mingi yango wana vous comprenez lo ko ngana ndolo be na mingi yango wana ezai ya bana mais sorti na nga o pe salenga bien pourquoi e fongo yelinga pe makambo mususu nani desni makambo ebele bato baoye bango prochainement. Vous comprenez? Donc, il a dit qu'il fallait qu'il y ait un bongo. De temps au monde, il a freiné. Il a dit lingo le kaboya bimi, bolingo le kaboya bimi. Non, au monde muta sanga boye yo. Tant ba monio déjà bango soko meki et simba lisute. On est na lo baboye, tant na lo baraboye, ne to sala ka bemiso to lo ba. Eza na ba esprit belezo yo kabiso. Na ba ancêtre ba oyoka. Donc surtout ça batali kelika mwana ozolo baza vraiment innocente. Na mbengo zo kesu ko bela komba nzambi. En tout cas ozala libéré.
mais eloko oyo ngai pene ezalaki susi na ngai na ndo revendiquer makasi ezalaka no makambo ya bana maintenant makambo bakomaki kosala wana yango esalaki na yo oloba na nde baya kozwa terrasse epa na biso na nde nayaki okóma na bacomplication na bajanvier nga bino to na bando olandela na bapriere bandi koexplike nga moko nga bi te c'est trop makambo oyo bandi banda kala ça fait plusieurs années donc lelo fona lobela ngo po esila. Voilà. C'est ça. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que tant que ça la réclamation, parce que ça m'a bêté qu'on réclamait au PC au définir yomoko objectif il va sortir médiatique na yo, je pense que nous tout à comprendre au revendiquer comme droit na yo, mais quand même est-ce que tant que ça la sortie médiatique, vous pensez rappeler na bana, vous pensez na bana dans le sens que le lot temps so ko le papa azo reconnaître bangote do lobby wana. Mais l'obita musa rose à peine a besoin à bana wana. Mais tant que ça la makamundeti ndebi marabou. Est-ce que zarate babilo kota musa ko ça la ke initiation monté mais papa non c'est maya zapela bande konae kota musa ba lobaki mama na banga bimarabu asala rabu biso to s'occuper na mama na bangote. Est-ce que bana ba marambo e bandi et so sonna ndeko mo ya libota o bita musa lobiki notika ko ça sote. Mais bien sûr, omoni makambo ce qui conseille la ngo be mission mais ça la ngo kala. Na banda déjà ko prévenir yi. Iye kutapuya nga kende koleka partout. Pour nazala kuna posa na benga pa molia to bosolo na politique. Kala ranga na salango. Mais so na banda ko se réserver za pour na bana. Mais tant na mona bana ba mo pusana. Na mo za peta pe osola na bango. Ozo compassion lelo yo ina bana na opona ngasi kutongo bando ina bango di bosu na ndo sa sortie médiatique na ndo salango te. Mais soli kamboza aussi li bana na façon mo ba bena tana kuna ndo bi matin na télé même pas na YouTube. Vous comprenez? Un vrai parent ou aligné moi na ye quel que soit problème tout le monde a tu vas confier le bébé tout le monde na mambo de l'histoire na sala mais jamais confier ko ina de l'histoire. So le lot de l'histoire na bengi alors papa a royamba ye. So kana posé le papa bango ko pesa ye. Malgré tout famille na bango pesa pe na bato ba benganga ba comprendre oyo azana conscience oyo azoyeba ayebi makambo ngo nyonso ndeleka ba comprendre mais ebele pe ba bondelanga ka te nana tika kaka boena ya ba mikolo kutu ya ba papa penza ba benganga to solola na ba misuba za pe libanda mboka ba bengenga pe to solola ki. Mais so yo yelinga ndenga mabeno ko silika pona mona teke na mona teke na zangi raison na raison na mambo ne sona oluba mais so yo na ndenga mabeo luko défendre mutu moko ba tuka wana na pété pona olinga ngote pona oloba mambo eza sens unique na zo ba mambo eza normal. Donc problème ya bana isala bien te mais tellement que ba pesenga ba conseil mona ema mambo ngo sala leto bete ponga penda. So les ala que non à ce qui pana bana tande na osa be mission msu mutu ba nga yeba te nga lo bango nga na ya na orchestre ya fere ti na ya ka ba rap na ya ka nga ba concert ma depuis 2009 orchestre fere mu mo ta yeba ke nga na za à part nditi ba vie botoko ba visa ponda po ba vie na nga ba ngiringiri bango nde ba yeba ke nana botana bisenga nde ba te bele bando yeba te mba miye moko to fere yeba te. Ok. Mais moutaya ko bimisango wana ezaka États-Unis. Mais États-Unis tango aye na orchestre fere. Po ya kutanga na zala de na orchestre na yaka ba rap, ba concert, moi pa ye concert mutu akutinga na zala na concert a fere. Mais ye tango aye arrivé na ye nde mutaya ko betela batu du solo ya ngai. Donc ye muta beta ma solo na ngai nyoso na orchestre fere. Ok. La mettre États-Unis. Potala siko ke na ndo bomba, poli na ndo bomba. Kundena kenda kuna na robe ta peli semaine ndo linga na ngakolo ba to pona ndo mone c'est important te to bota de to boyana ana mwasi denga pe na ana makambu na nga. Mais tant que likambo leki c'est trop omoni ke suki so mutema il faut loba. OK. Il faut loba nga sikone na abo azade na mutu mo bo akutana na nga na monde ya musique akutana na monde ya TV. Na monde oyo dans son ana likambo na loba ngo kaka. Donc c'est ça. Voilà, to komi na suka. Si faut lancer un message peut-être balandi biso en mots bani poto ka bada vite. En tout cas na bat balandi biso ba oyo ba message ko finga nga bo finga na bino. Ba oyo pe ba encourager nga bo continuer ko encourager nga ba conseil na bino ma mbutu et ça la bien. Et là quand na loba le 15 juin to ana concert na biso. Hein, le 15 juin na Genève Arena. Genève Arena to ana concert na biso billetterie za libo somba ba billet na bino.
concert na biso ya le 15 juin bozala ane belé ba gauloise ba gladiateur ba mourir à bonne musique bozala ane belé to apena festival na biso ya couleur café le 28 na le 30 na Belgique pe kala mingi te bozwa ba date bozwa déjà ba date kala mingi te pe bozwa générique na biso moko ezo bima awa ya ba lola loketo ezo bima kala mingi te orchestre ezaka na poto ba ope ba yaki boye kala mingi te bazo voyager pour ba rejoindre ba ninga pour na concert na biso il y a le 15 juin album Meso Dynastie 2 volume 1 à volume 2 a toujours na marché pour continuer à consommer yango c'est ça la bien et puis na ndenge ya mboka na biso to apena congolais na biso moko Patrick Beckham ana concert na Genève na Ipton na Genève ana concert le 29 juin le 29 juin en tout cas boso ba billet to encourager artiste na biso ya mboka quoi zo mona o pesa et moi ba encouragement parce que aza garçon mo bazaka bien humble à l'obate alors ça mamba bien ça non trop jeune en tout cas to encourager Fab Gaz to kobeta na casino donc le 15 juin ba gauloise les 6 juillet aux na Lyon P en tout cas pendant franchement parlant m'amener na kipa ngote Tingam na informé yo. Na kipa mambo te. Ngam ya na bingam na informé aussi. Ba bonne chance na ngam amne na kipa ngote. Bamboto pesa. ngati. La pesi mbote na famille na ngai famille Lusamba, Naomi, Evelyne, Marianne, Christian, Yves Lusamba, Nathan Teka na peso bambote. La pesi mbote na masa na ngai Judith Chikambila bambote ya mingi place Ozali. La pesi mbote na Eclipse Tumingo, Papizi la honorable. Na pesi mbote na Alain Panzu, Docteur José Tingulu na peso bambote ya to. Na kati ya Lyon na pesi mbote na Baron Manoka na kati ya Monaco na peso bambote esika Ozali na batu tout o balanda biso na ke o papa Clovis Fimpa bambote ya trop le général mama Doris Fimpa bambote ya to awachi basu na peso bambote place Ozali ouais c'est ça en numéro na nga pe ya téléphone eza plus 243 81 92 01 666 plus 243 81 92 01 666 invitation au la ardoise mais avec divine invitation en bois netika kabasali mon Joseph tata maboko ya grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Voilà, on était là avec Nana Kabena et là aussi c'est émission. Je dis un grand merci comme ça à toutes les personnes qui nous ont suivis à la fin. Je vous dis un grand merci et merci. La général manager ya maman Doris Fimpa, merci na Sam Couple nécessaire qu'on faut faire apporter maman Aimé Concours. Merci également na roi de Gold bilanga makofi na kati ya men na kati États-Unis d'Amérique. Mbote ya bato tout balinga biso vraiment Christian Lukula si 4 fois père na kati ya Paris, ndenge zala toujours le chungi tuka un plus na Paris également. Kale Mboka na kati États-Unis d'Amérique. Jonathan Kakesa Gogo États-Unis d'Amérique également. Jivansi Matondo na kati ya Bundes, papa Modego Kapras na Bundes, maman Magi Matondo na Bundes également et bato tout barana biso bien vraiment toza awa. Tu es ça Moussala toujours maître Isaac Mukendeti Chimbi le vice-bourgmestre de la commune de Limité et maître Jetro maître Isaac ano linga teto mona ye okangama na ye kaka yo moko bino juana boke pa Patrick Beckham botiki ngai na kenanga moko na zo okenda yo moko te na mona ki ba image nyonso wana biso nyonso toza awa pona bana mboka Lady Maître aza mwana biso ya mboka tango olingo ke kuna fonga pe na zala wana so tikanga ndeni na mona wana ba image obi na otana misu nzamba tala ba faux pasteur na mona ki na image na otana na misu nzamba bon ngai ne naza boye Patrick Beckham aleka pe pas faire rigola pe puis azarabia lo barabia pour na faire rigola siko pourquoi pas na soutenir siko nga na betaka lisone nyonso so na leke mission siko bino boke kuna bo isoler ngai non mais répétition mercredi aux Alawa mercredi faut voilà, déjà le 29 juin retenez qui Patrick Beckham aux Uptown Genève donc vous allez avoir des belés bandeko congolais congolaises bandeko baranakata la communauté congolaise la communauté camerounaise la communauté ya bandeko nyonso ya libanda ya mboka pe bozo penata ya kosoma ba billet pour na assister na concert ou la plus valoriser na longue ya rumba donc to si émission mokona le tout prochainement avec un nouveau numéro to bosani pété espace na biso wa
Keiron. Donc, on a géré la bus comme on est François Kamanda. On a bien combien 20 jours. Eh, voilà, il était. On a bien combien 20 jours. Donc, François Kamanda. Bah, tu as match on a arbitre mais bon, chose à terre. 8 minutes. Bah, 8 minutes. Oui, minutes. Ah, tu es bête. Voilà, merci beaucoup tout le monde. Prochainement avec un nouveau numéro, il a porté vous bien. Bye bye.